comprenez? Si ceux qui aiment soubo mon anatinda amuto mon anate na sente. Na si chaîne ezaka mon côté Ah oui. Ba chaîne ezebele. Ceux qui ont monique Marisa Bololo to mon na sente. Yo pe benga na chaîne na yo na koleka. Biso to meka ki kotam ça vraiment micro pour na kobenga ba comédien ke lelo réunion ezali pour na ndeko na bino pour boluka moyen ensemble les bo meko sala aider mais nous constatons il y a beaucoup des absences bino pe boye bozali ba comédien ezali dit à quoi le message les cas quitté ou bien les autres bazala qui vraiment informé na ndenge de logo baneke moi abela ki asufa ki te asufa ki bon ouais, parce que bino bo bando zala na ye biso to banda ko zala na ye mutu na mutu azana ba makamune bande ko saya koma déjà ko kele banzela na ye ya baba Congo moi to le ba makamune sokaka ezate est-ce que communion ya malamu ezali entre les artistes et la famille par rapport à Onyo Sotozomona oui nazoyeba te pourquoi chacun azozwa coin na ye parce que mutakufi kaka lelo bato musu babimpeka le même jour po balatisa bato moko boye be mutu moko boye likambu bobimi oh boya tosangana na réunion mutu akobenga na risa mukoko nani mwana risa mukoko aza na théâtre te mwasi naza na théâtre te parent na ye aza na théâtre te toleki na ye moko aza na théâtre te biso tu tokutanaka na mboka oyo ya maboke. Vous comprenez? Bébé espace il y a 50 lettres au Futaka combien? Et puis tu sais dans la famille pas mes mamans moulaïté parce que par jour je fais ça $40. Vous comprenez déjà ce truc là au délai à 10 jours évidemment. Au délai à 10 jours déjà c'est comme une bombe mêlée. Donc on est tout ça surtout quand il faut tout le cadre bah jour tu recoupes dans la toi là les manions sont là. OK? Surtout tu la nini bambou. Tu veux que la bambou et ça la autant la nini c'est que tu reçois boé nani azawana ko sunga biso shabanya zana basake ba pignon so azana ngo tu déjà que surtout tu sais le boé na mboko to bele c'est la photo au moins na $5,000 na maboko ou 10,000 donc déjà pour na okunda mtu déjà que comme déjà dans les 10,000 vous comprenez wana mitema ya batu pona nini nayebi ke mutu aza mwana nzambe aolinga te ke mutu akufi na kende mbangu na sa ba sortie médiatique moko aolinga te avant de réfléchir sur liwa otali nanu impolitesse de la mort on se posait la question d'où vient la mort mais ça n'est belé donc ba otambo lokola imba kata singa donc abosana kolona ya depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe conféter 7 ans ya Bellevue TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui vous êtes sur Top Media TV. Il y a bandeko balandaka biso et respect à ndeko ya Koufi qui fut un ami. Yangotolongoli chapeau. Bonsoir. Voilà. Depuis le début, depuis Sangodo Yaki, vous êtes toujours au four et au moulin. Lelo, c'est la toute première réunion. Bolobinini ou Sololini na kata réunion. Je crois que ce n'est pas la toute première réunion, c'est la seconde. Ah, okay. La première réunion est Salamaki Mukolo, tu as écouté Kanzoto na cinquantenaire. Puis tu as communiqué na bande kolo lengeni to longola ki corps na morgue ya sanatorium pe to ye nango awa na to ye nango na cinquantenaire. Et lelo ezalaki juste pour na koyebisa na biso
ete bongi to sala na mwa lombangu poto kunda ndeko na biso Richard Mukoko Mbozo pe boye bandeko bazo kanisa esika nini lilaka ekozala soki esika nini deuil ezozala bongo tozozela famille eyebisa biso esika penza nini oyo tokobandaka kokende pona kovanda pona koyebisa ke bandeko na biso je crois lelo déjà famille ezosolola lobi bandeko batali bakozala rassuré na esika wapi lilaka ekozala. Est-ce que bongo awa to sololaki biso lokola ba comédien tokanisa déjà parce que biso moko toza lokola maya bougie totelemaka kaka na maya misu na biso moko toluka kosangisa moi $10 moi $20 ba oyo pe baza nango mingi koleka batie pour permettre biso na lolenge ya malunga avec tous les honneurs possibles toyeba kokunda ndeko na biso Richard. C'était seulement ça les vifs ya réunion ya lelo. Voilà papa Serge moi nous opena temps ebelezate parce que déjà nazo ka ba montant oyo pour na kokunda déjà donc toko koma au-delà des 10 000 mais avec le $10 et $20 pensez-vous que avec le temps peut-être ndenge yodo utaki ko proposer que moi to chana no date ezalité to dépendre na famille. Pensez-vous que si la famille mettait au moins une date ezali plus proche na mokolo moi lelo na ba cotisation ça peut faire quelque chose papa Serge? Au moni ndenge ba fourmi batambolaka na mulongo na minoko na bango bakumbaka mwa eloko moko bazokende nango bazobomba ata oye oniati une partie ya ba fourmi les autres parties à bafourmi bako contourner pour que bakumba biloko oyo ba memi na minoko na bango bakende kotika na esika wapi esengeli na bango bavanda et na mwa muke soki toche $10 soki toche $20 eza po e permettre na ndeko nyonso na oyo azwaka na oyo pe azwaka mingi te azala participant na likambu oye koyeli biso ndenge ba mikolo balobaka mbila etelaka esika moko te soki eteli et pas ba voisin et koyi pe kotela et pas ba voisin mususu donc c'est un peu ça yango mais soki esali ke famille elobi tout ça lango na lombangu bapesi lem sous 3-4 jours les amis pe seront motivés nous en tant que artistes comédiens nous allons nous motiver par rapport à l'olenge oyo tozali pe na ba groupe oyo tozali pe na corporation nous allons nous motiver afin que la manière pe de donner est le plus tôt le plus rapide pour y permettre biso tout ça la likambo yande kona biso avec toute urgence. Voilà biso to meka ki kotam ça vraiment micro pour na kobenga ba comédien ke lelo réunion ezali pour na ndeko na bino pour boluka moyen ensemble les bo meko sala aider mais nous constatons il y a beaucoup des absences bino pe boye bozali ba comédien ezali dit à quoi le message est les cas quitté ou bien les autres bazala qui vraiment informés dans ndenge de lobo. Moi je sais que la mort il y a Richard Mukoko Mbozo et za likama oyo eleki na ba plateforme oyo ba comédien ba lekaka YouTube na ba groupe oyo ba comédien bazali na ba groupe na biso culturel oyo tozali les sango oyo elekaki pe sango ya réunion ya lelo elekaki na ba groupe presque ebelé alors bandeko bayete to koyipe ko condamner bango te to yebite quelle a été la préoccupation ou quelle a été l'occupation, quelle a été la raison pour permettre que bandeko ebelé bayate. Bon, au pe baye na motema moko to meki ko sala réunion et yango pe to komi na suka. C'est un peu ça. Voilà. Papa Serge etikalika moko na yanga ya suka et kozala message ya kosangisa po bino bozaba papa. Est-ce que communion ya malamu ezali entre les artistes et la famille par rapport à Onyo Sotozomona? Oui. Na famille, na biso artiste, koloba corporation et artiste, je crois, vous avez vu le CG, il a été au four et au moulin ces jours-là, les jeudis là, oyo
ndeko na biso Richard akufaki tozalaki na famille tozalaki na morgue toyaki na donc il était vraiment parce que yende c'est lui la plaque tournante des artistes et comédiens lokola CG azalaki et lelo azui batindi ye na mokonzi na biso oyo azali papa Masumu et po ete akamba réunion ya lelo cela veut dire que boyokani na famille na ba comédien eza au bon point. Merci beaucoup. Merci. Un message pour tous les comédiens, un message d'amour, un message d'unité parce que nous avons perdu une personne qui était trop chère pour nous, Tozo Lelaye. Nous sommes tous artistes et comédiens. Dans nos pièces de théâtre, to salaka te pona oyo, to pona oyo, to pona oyo. S'il y a une éducation à donner, to salaka ngo pona batu nyonso, batala éducation oyo tozo pesa. Et lelo to linkolo baboye. Ndeko na biso mukoko akufi. Ndeko na biso mukoko akei. Tokotikalaka komona yete. Na esika songolo to na esika songolo to sepelaka na ye na esika songolo pe na mususu to sepelaka na ye to sangana soki to sangani to kozala lokwa mutu moko seulement pona kotombola bendele ya art ya Congo et ndenge Bible lobi mo Yuda azate mo grec pe azate to mo Samali azate biso nyonso toza bana tata moko et biso toza bana mama moko mama na biso eza art yangwana to sangana et kobo ya makambu nyonso oyo ezobima de part et d'autre koluka de manière agréable et honorifique to honorer ndeko na biso Richard et ozala malamu pona lokumu ya ba comédien nyonso. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le temps. Merci Tadi. Merci tonton Soukazawa. Tonton Sou, bonsoir. Ouais, bonsoir Tadé. Bonne santé. Ouais, ça va. Toujours présent. Toujours. Depuis mon Kolwana, Osaka na biso, to tambola na yo, to fana na yo lelo. Moko ya ba réunion et outi ko salema awa. Papa Serge outi koloba de yo moko na o koloba ni parce que tu étais depuis Mokolo Sango donc yaki ti Mokolo lelo. C'est que vous regardez à la tant qu'un artiste au cause à la message ni. Non, message phare ezarara que na osenga na tous les comédiens. Toyeba que oya outi kotika biso azamu moko na biso. Eza lokola partie na ngai moko soit ya loboko to ya lokolo ezui problème. Donc on a koyi kotika yango te et osenga fona soigner yango pour que nzoto na ngai ezonga en forme. Alors Richard azalaki moko o tozalaki na ye. Lelo oyo Richard azali susute pour to komona ye li susute. À travers musala oyo Richard asali na mboka na biso, nous les artistes et comédiens o ngana osenga na biso to éviter ba dispute entre nous. Quel que soit ekoki kozala soit na batu moko boye balingi même bakotisa biso na ba confusion na ba conflit moko inutile. Je préfère mieux yo étant qu'artiste to meka un peu kozala un peu discipliné toujours ndenge to lobaka na ANTPC za bisote. Eza vous les journalistes bino bat bokotisi biso na kati ba conflit. Na lolenge ni. Eza ebele, c'est inutile na bando pesa ba détail puisque bato ba otala biso baza sage. Bayebi nini on azoloba. Alors pour nga na mona ngo artiste oyo amekotisa na kati ya bêtise moko boy soi-disant peut-être yé moi muta permettant. Ah oui. Pour mutu le roi net ngaboye e le kana ngote. Donc puisque musala o nga na osala eza pour tout le monde. Musala na osala eza pour tout le monde. Alors on a rolinga ko bana ko sala ba lokola moi ba part moko boye teke ya koloba ke non na tadi na osala na émission na migra na osala na émission te na Yves na osala na émission non. Ce est comme na ba niveau ana. Peut-être Tadé à l'écart qui est si comme a craché sur moi. Et peut-être nga Nathalie que non. Pour un respect nanga. Vaut mieux Tadé à tailler na se réserver nanga na ça na émission te. Donc bino ba journaliste beaucoup ici ba artiste oyo. Bango moko ba mikumba mela na benga ngata bêtise wana ne yango memela biso ba makambo yo.
Donc voilà. Or que les lots où tu perdrais, aza artiste monene Richard asali trop. So bato belé mususu wa kolobaki non na yebi ete non botala ye wana na ba miniature eza wana Richard aza mutu oyo ya koluka te. Très bien. Puisque sali ba film ebelé avant même autant sous bato ba koluba ba betela c'était que non azalaki soi-disant bon soit na Bélard na lobaka ata bongo. À part na Bélard Richard azwaki temps ya kotravailler na ba mama via na bato ebele belé même nga on a travaillé na Richard avant même Bélard. Ozomona donc azaki moto ya kala azaki moto ya sangisaki ba artiste ebele na ba seno ya komaki donc tous les laïcs ensemble. Merci beaucoup. Merci. OK. Voilà, mesdames et messieurs, Tosukiawa, Réunion Bandaki bien et Souki bien. Cotisation est bandit. Nous attendons les cotisations. En tout cas, les artistes, vous allez motiver. Vous allez motiver pour la émission. Vous allez motiver pour la cotisation. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, Toto Bimana Réunion, comprenez que je suis avec Marie-Jeanne Bololé. Azalipe Moko, il y a un comédien, Tozo Lela, Richard Mokoko, Kande, Tolobaki, Tokolele, Tina Souka, Richard Mokoko. Azaki trop cher pour Nabiso, il est parti, mais Tokobo s'en était namité Manabiso. Marie-Jeanne Bololé, bonsoir. Bonsoir, Kazingala. Mes sincères condoléances. Merci, pareillement. Voilà, moi, avant Natoko Tana au Italie, Makambo ya Réunion, moi, témoignage moi qui par rapport à Richard Mokoko, donc aux Alakine lobby, aux Otambola, aux Olia, aux Omela, les lots, à Zofana, Nanda Kwamali. Vraiment, témoignage, il Mouké et Zaka qui est dingue tout bandé, qu'on a l'ensemble, et puis souvenir, vraiment, il y a ma casse, c'est ça qui a commis l'anga film. Premier film, Nangaï, il y a vie. Donc, village Bongandanga. Il y a komelanga vraiment film wana tokenda ti maluku. Donc on a des difficultés en tout cas à supporter parce que ya azalaki mutako loba vraiment te. Quel que soit nazo silika vieux film zo umela bona bomé au mona que ti tokenda ki maluku ti tozonga ki to continuer ko jouer Anakin et les gars bien je crois maman Bernice Nzola ni vraiment aza témoin ya film wana na chaîne na ye film on a kotisa si lelo na idée vision en tout cas film moko te kota lisusu lokola village Bongandanga ngo ezaka passe na mutema donc to perdre ozwa ki sango na ye boni nazaki na tournage na tournage du coup babengaki babengi ya nzao ba informer yanza tuninga Marie-Jeanne okasa ngapi nani babi ya Richard akufi Richard nani Mokoko ngasi kona za suna weki sango peu importe mutayebi singa na kota toujours na NTPC parce que na yeba ke na NTPC so ba annoncer c'est que ça officiel très bien donc kana okai bongomba moko na koti mba mona NTPC na kititi na se na moni mba moko batu ba olanga bio Nathalie Kabama et Moussonga Abi, c'est vrai pour finir le bandit jusqu'au côté des détails. Et ça donc. Ça est panique même na tournage, ça m'a dit ça m'a cassé Ngabi non. Koye banabo comme ça ne va pas passer. Quel que soit mais ça va vraiment passer. Bo c'est kaka boliaka na ba vient de tous années sinon va passer bo tout monde en de tous années va pas Richard donc. Question me repose en péga. Voilà, touti na réunion na kanisi bande ko ebele pe bazoko zela nini oyo ebimi na réunion na utaki ko sala interview na papa Serge na sala interview na tonton Soudiata de yo moko maman Marie-Jeanne au participer na réunion au comprendre nini pe au koyebisa bande ko ba Orlando ni bon ngano no ebisa bande ko ba Orlando ka ke Richard Mokoko azalaki artiste et comédien ya batu nyonso azalaki artiste ya mutu moko te donc tosanga na biso nyonso tozala bomoko na lisanga po tolela ya Richard oyo tokomona lisusu te eza te ko Richard aza kaka na parti moko boye aza na boye te Richard Mokoko azalaki artiste et comédien ya ba congolais nyonso donc les gens disent ezala te tosanga na biso nyonso tozala bomoko tozana bolingo po tolela Richard Mokoko
lelo nde tosangani na réunion bo bamusu tomonani tomona na biso pete bamusu pe tokutana kana ba tournage tokuta so tosangani lelo pa ve na biso major bisadidi eza pona liwa ya Richard Mukoko nde yango esali ke sangisa biso nyonso tomona na lisusu. Voilà, réaction no et kozala nini parce que à chaque liwa il y a ba comédien ba tribiaka ka liwa wana pas mutu moko boye balukaka ko coller mutu moko boye étiquette et puis beaucoup plus ezaka bino moko batu vous les comédiens nde bozalaka na manigance wana pona o etali Richard Mukoko quand vous regardez la télé réaction no et kozala nini en tant que moko ya ba maman ya théâtre à Congo. Là nazotala ba réaction wana ndenge ezalaka ke mutu akufi bozwi bolatisi ye mutu donc epesa nga pasi vraiment natala yango na ba regret na ba larmes aux yeux naoka pasi makasi namonaka ke bonzambe ekenda wapi bonzambe elongwa na mitema ya bato mpona nini nayebi ke mutu aza mwana nzambe aolinga te ke mutu akufi nakende mbangu nasa basortie médiatique moko aolinga te avant de réfléchir sur liwa otali nano impolitesse de la mort on se posait la question d'où vient la mort mais ça n'est belé donc baotambola lokola imbwa kata singa donc abosana kolona ya bosana ke nzambe azalaka oloba n'importe quoi na télévision osagite osala okoki kosala neti nayebi matanga Richard Mukoko eza mpona mutu moko te mais soki nzamba asungi ta mosusu ke no ndenge tonsu aza wana obenoko tadi oza wana ke no peut-être mpona Richard Mukoko na kosomba ta cercueil mabe ozala eza mabe te mais ntango ezosala mabongo epai bato ya mokili ebimaka ya mabe o abelaki asufaki te asufaki bon ouais, parce que bino bo bando zala na ye biso to bandai ko zala na ye mutu na mutu azana ba makamune bande ko seya koma deja ko kele banzela na ye ya baba Congo moi to le ba makamune sokaka ezate azaki na moi somme na ye moko bo na Monique akenda kasala ba makamuna ye poza ba vie privée na ye. Très bien. Vous comprenez? Siko soki msubo omona na tinda amuto omona na sente na si chaîne ezaka moko te ah oui ba chaîne ezebele soki yo moni ke magazin bololo to omona na sente yo pe benganga na chaîne na yo na koleka benga pe mutu boye to tika ko latisa mutu likambo na likambo eza nango peze ya mutu wana te Richard Mukoko za te ko ba vandisa ki ba pesa ke punition mo boye non eza bongo te ezaka ke mutu na mutu azana façon de vivre na ye. Je crois que tout le monde oyo bazalaki ba fréquenter qui est boyebi bien Richard Mukoko azalaki mutu ya koloba lobate ba biso ba trop silencieux trop réservé à cause d'un problème quand des bino ba Congo ba kama monambwa mafuila kumbundu mais biso ba oyo na ko mona likam na lobby mutu sa cause déception koti etingami nga cause déception lelo le mona meina moko nanga eleki na vanda comprendre que non vie eza liboso na ngebele la vie continue tant de comprendre que déception ezalaka et mo pe crise ezalaka na ko le kaka liboso télévision pona étaler te très bien vous comprenez tant que po moni que non mona marisa te luka pe marisa no yeba luka mo do yeba pourquoi zo mona na te très bien mais biso to luka na kate mais à la fin de compte to koma ka que mutabela kinzoka Richard Mukoko ba fan ya partout ba fan ya théâtre kaka ba mourir théâtre oui ba ke ya Richard Bella kiteke alali na mbeto hôpital non et puis bino bo négliger et puis batu ba négliger non batu musuku to moya musika ba bela ba zo s'occuper na bango bongo pourquoi pas Richard Mukoko donc abela kiteke batu ba yeba azalaki ye moko na ndako ndenga sali ba crise azala pe na problème attention bato belé pe ba yebi yango oh kende to zape mutra mutazana mo attention na ye mo estomac na ye mo nini na ye donc c'est ça voilà message nda ku yo mokonde passe donc yango sala ki crise muta musika peso ayaki te bangala kuta déjà msu mutu sa baby très bien message important oyo kozala nango ezali nini yozali bozali ba mama théâtre to moni pe ba absence ya bandeko na bino ebele nous on croyait voir avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on croyait que le spécialiste il y a émission
une façon de apporter un plus dans bango mais chose curiosité il y a curiosité tout le monde était sale et ça là qui vraiment vide absence ces alliés belé et ça dit quand makambo yo il y a réseaux sociaux ou bien ça chacun a besoin quoi naie nazoyeba te pourquoi chacun a besoin quoi naie parce que mutakufi kaka lelo batu musu babimpeka le même jour po balatisa batu moko boyebe mutu moko bolikambu bobimi oh boya to sangana na réunion muta ko benga na Richard Mukoko nani moi na Richard Mukoko azana théâtre te moi si nazana théâtre te parents na ye azana théâtre te to leki na ye moko azana théâtre te biso tout kutana kana mboka oya maboke o comprendre nde sala ke msusu naza mo attaché na yo naza pe mo attaché na mutu mususu pe to pesa na bambote c'est comme ça na couche nyoso ezalaka bongo totika kolatisa na makambo koluka ke bobimisa batu moko be mutu moko boye mabe boya botika omoni tangu bozolo baloba ndezo sala ke boluka bo se retirer pourquoi mama ya nana kufi papa ya nana kufi peut-être koloba ke Marissa Mbola kufeli papa na okende te ça se comprend mais oyo ke artiste et comédien mutu akufi totika boya to sangana mutu akobenga na mutu nani azate Moutako Bengane azate artiste et comédien akufi azape icône na mboka na biso boya bandeko bolongola ba querelle bolongola ba nyonso ba penser dépenser au penser au bozanango na kati ba penser na bino wana en tout cas bo mekana ko longolango. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est-à-dire nous sommes en train de continuer boya Moutako Bengane mutu azate mutu pe akobela afana na ndako azate to continuer ba émission to continuer pe couper sa cotisation ba réunion pe yasima peut-être ekoya. Nous attendons le programme avec la famille biologique et puis la famille artistique. Il y a papa Nabiso Aouto Tikabiso na Kombo, il y a Richard Mukoko, que son âme repose en paix. En tout cas, na PC Bino Nyon Sombo Tebaye Bolinga Moussalo Biso to Salaka. Je vous avais promis que to Kenena Yango jusqu'à la fin. Poto Luka Moyen, vérité et yebana. Vérité et triompher. Matanga ya Richard Mukoko et le Kanakimia. Nan Muto Kangyo Kache se akendaki ozo ganga po nini. Mais bo melakis avant boya osala ba émission. Boyoka gou. Merci. Bonsoir, merci. Pareillement, mes condoléances à l'artiste et comédien. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. En tout cas, papa Richard Mukoko, il y a bien le théâtre. Et puis, là, on a pu comprendre que papa Richard pas Komaka. En tout cas, le premier film, il a Komaka na vie. Village Bongandanga. En tout cas, mutakomela nga papa Richard. Na betele le solo, consort. Yenda komelanga ponga na ebi vraiment na yebaki nano ndenge ba réalisaka film ete en tout cas film ane kota na idée vision maman Bernice Jolani donc tokomaka vraiment na papa Richard sans problème malgré zakamo ba mais en tout cas azalaki vraiment compréhensif et puis elle est kaka bien na okai sapone na kokaite vraiment na zai na tournage na bandi kolela na kokaite na okai son bonga boyoka même sangwaliwa mais to ki sangwa matia malade to ki sangwa malade te diku mutakufi donc ça là est passé Marie-Jeanne ba ba ke akota ki sana est-ce que ki papa Richard azana na sana te akota sana te donc ça là crise na akota sana te moni ba spéculation zo le kaka belé to landa ba les ondes te papa Richard abela kité que même botuni bandeko na ye abela kité que batu bayebi kaza na hôpital soit mutu moko akoma déjà kobela batu bayeba non et ça là qui crise cardiaque donc voilà. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Lelo yo balobi ko mideka. Pour te dire que so comédien fille za makambo DKT. Les ala ke biso ki kokutana na ba réunion to lela to kunande ko na biso bien. Lelo oyo ndenge makozo bi madeka na éviter. Est-ce que musala ya mboke na deka bongo? Te ba deka wana na cadre matanga za bien te papa Richard za mutu ya batu nyonso. Asa vraiment mutu ya batu nyonso na comprendre pourquoi batu ba bakabola. On a évité ceux qui ont un mois dans la carte théâtre, ou bien un mois dans le théâtre, ou bien un leki, ou bien il y a un carte théâtre, on a évité. Oh, bisous tous aux artistes et comédiens.
sauf que monsieur ça peut-être na travail par exemple ami comme Lundi ou bien là j'ai remis Kovodo peut-être na sens wana mais ya ke mutu azande kona ye po comme badeka banini babiloko wana ezala te ba artiste comédien tout sanga na biso to yokana na ba réunion mutu akufi to komona ye lisusu totika ba les ondi babiloko ba mosusu eboya kosusite na bamakambo mosusu oyo ezalaki te moto akufi ezalaka eloko ya mawa eza esengo te ya koluka ya kokabola so badeka ezala na makambo mosusu me na matanga antuka tozala bomoko parti gauche parti droite parti xy tosangana mpo tolela richard mokoko eza mpona bato moko boye te ya richard azalaki mpona bato nyonso puis artiste comédien presque nyonso tobaki oyo akoti lelo bayebaki richard mokoko en tout cas badivision wana bomekana kotika okofana na internet mpona yo okoloba nini na bandeko na oyo ya bacomédien oyo bazosalaka baémission ya babuzoba oyo bazosalaka baémission bolela ndeko na bino ubie bosala nde baémission te baémission te tolela ndeko na biso so eza mpona kosala baémission nde biso to tosasa baémission te mais lokola eza sango apasi ndeko ake tomona na lisusu te baémission pourkoi moto akufika bo basorti médiatique tolela richard mokoko oyo tokomona lisusu te totika baémission kolobaloba nayebi te kolobaloba ngo tokokende nango ti wapi na temps oyo tozala ta mosusu osala émission moko ya mawa peut-être ya témoignage ya richard mokoko ndenge oyebelaki ye ndenge bovivaki na ye tout consort mais ya kokende ya bakoswana mpona moto akufi vraiment nazomona yango eza asasi marie janga question moko oyo nakotuna ezolobama na toile tobombango lisu te balobi madame Belleville asankapare na matanga aboyi bato non te akoboya te Belleville aza ndeko ya richard mokoko te madame Belleville aza mwana obeleki ya richard mokoko te mais aza kaka artiste comédien eza sauf que eza na moment oyo mpe richard mokoko atravaillaki na kati ya structure ya Bellard télévision voilà pourquoi mais kosakapare je ne pense pas asakapare nango te moto aza na point moko boye non akoki koboya te akoki koboya te donc ezosenga réunion nde tosangana biso nyonso botika kotia likambo oyo moto akanisi te kokanisa omoni eloko ezoboma baartiste comédien nayebi te so eza nini nayebi te baillusion ozozwa makanisi peut-être oyo moto aza nango te olatisi ye po Belleville osakapare na richard mokoko mpona nini bakunda motu azosakapare sikoyo tana wana asungaki ye te asungai na nini non abelaki te soki abelaki nayebi Belleville asunga bato ebele bon omoni bakestion mosusu ya okation nzene nazokotela obe na osala nini asunga bato mosusu kuna bahôpital bongo soki ayebaki ke ya richard azalaki na hôpital alingaki mpe asungai mais motu nyonso ayebi ke soki ezali moto awutaki congo central te peut-être bato balinga bayeba pe te ke richard mokoko akufai na ndako sokwa bino tu boyebi yango donc moto awuti mosika nde aye kodécouvrir ke akufi na sana te parce que azali déjà na crise na ndako azala mpe ka ye moko mwasi te mwana te azalaka ye moko donc moto awuti mosika nde affaire découvrir bato ke or motu nazobenga ye ezoleka te tout consort tobuka na porte lelo babuki porte bakuti moto atikali na dernier souffle donc moto ayebaki te ezala o soki kopi na ye o bana na ye bandeko motu moko te ayebaki azali maladi te mais bato ebele bayebi ke totambola moto azala batension na ye eza bato ebele amoni abelaka tension scolaire obela bamaladi neti ya bongo kozala yo moko te na ndako okoza ta mosu na mwana moko obe cousin moko kozala na ye en cas de so okwei oza na bainsuline wana te tu vois oza bacrise yo moko obundani mpo omona ememi yo na liwa mais motu soki intervention rapide ezalaki wana ke moto azalaki lere akweyaki bakoki kozala mpe rapidement bamemi ye naopesa mpe kaka conseil na tout le monde ke boyeba leo toyozwa bandako nga nayebi lelo nakovanda na mwana nga pete mwa ndeko moko mpe aza pembeni apo mwana nga kozala te motu mosu akozala mais lere oza ta mosu yo moko isolé bana bandeko bayebi esika ozala te ezalaka mpasi motu mosu asala babilo mosusu mpona mwa discipline na yo mpe badécision na ye moko boye azwi na vie mais toyebake kozala yo moko na ndako ezalaka vraiment très risquant donc epesa bato ebele leson bao babake nga aza ndako na nga 2 chambre 3 chambre navanda nga moko esali nini non mokolo ekoyela yo
oyeba te. Voilà, merci beaucoup Mamizani réunion to moni batu ba été yambala sima bolo bana batu nini. Yambala sima batu ba ya batu boya réunion. Nana ko bengana nani na matanga. Parce que ye moni des autres de salami. Des autres de salami te. Nana ko empêcher nani aya. Mutu nyonso. Ato ebike non na lobana na mutu boete. Yaka matanga ça ya mutu wana te. C'est pour nous tous les artistes. Oyebi ke na lobana na Jericho Betox te ata ya zawana yo yeno matanga oyeno kofinga mutu te oye kotala mutu te oye na ba jeton te mutu nyonso ya prochainement tout monde ba te belé na réunion poto le la yambe misa mukoko eza ko sangana tam su ya biso ya naye ko makombo na ya suka yango yo tokoyoka eli susute tokomona eli susute lokola artiste otikala kana bilili mais en tout cas bana membre bandeko nyonso o boluka division wana oya to sangana to le la Richard Mukoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. appel à Dieu. Parce qu'il y a une mettre mama mise kamba biso na losambo oto banda réuni na biso. Tosengi yo ovenye na esika oyo biso tokita yo mata tosengi esika oyo tya kimia na nyonso tokoloba ezala ekenge na kimia tozwa solution na kimia ti tokosilisa réunion na biso seigneur toye awa mpona kobeta lisolo ya moto oyo aza lisusu na bomote oyo atindi biso mais oka meme azali koramine biso na baconscience na biso ke toyeba ke lobi biso mpe tokoloba na nzela moko kasi seigneur tosengi kokimia na yo ezala na biso ebandeki suka ya réunion oyo na kombo na Yesu amen. Merci. Bandi réunion na biso en attendant bandeko mosusu bakozoya
kuta biso nyonso toyebi tina oyo tosangai na oyo esika mokolo ya jeudi le 6 mars 2025 towuti kobungisa moko kati na biso na kombo ya Richard Mukoko oyo azalaki moko kati na biso na mosala donc artiste comédien na yango tina wana nde ememi biso na kombo ya association na biso ya lisanga oyo esangisaka baartiste comédien nyonso tokutana po tosolola lolenge kani biso etant que deuxième famille na ye tokorendre hommage ya suka hommage wana eleka d'une manière ebebisa mémoire na ye te tolela ye na lokumu na kimia mpe na bolingo nyonso toyebi biso nyonso na bomoi na ye balobaka lokola seke l'homme a semé yango komwasole sikoyo tout au long ya vie ya Richard azalaki moto ya kimia na matanga na ye esengeli to récolte nini kimia te pamba te azalaki moto ya kimia songolo pakala so akufi ndenge azalaka soki mobulu on comprend mais pas matanga ya Richard biso tozali deuxième famille na ye matanga d'abord ezali ya famille biologique nde bakolo matanga biso tozoya na nsima na bango na deuxième place etant que famille na ye artistique famille professionnelle na ngonga oyo biso tozosola awa famille na ye biologique mpe baza na réunion lelo na réunion wana bango bakozala nango bakomeka après awa kokutana bango na butu oyo tokobengana to tokokoma tokoyeba makanisi na bango ya liboso mokolo nini bango bakanisi po te tosala baobsèque mpe adresse nini famille ekopesa biso mpona matanga me kasi na yango nyonso epesi biso te ke tofanda esengeli na biso tokutana tosolola deja etake baninga na ye ya mosala moto alingaka kamba réunion lelo ezali président Masumu kasi omoni réunion tosali yango tomemi yango na lombango président atenaki aya me azalaki na réunion moko ya famille na niveau ya ntango na nzela ndenge ezali kuna aboyi bato bafanda bazelaka kaka ye nde apesi bainstruction tokamba réunion assisté na ndeko Mari na ndeko Serge tokamba réunion mpe tokosala ye compte rendu biso banso toyebi soki tokoyeli makambo ndenge tosololaka eza expérience ya malamu te mais quoi faire eza nzela na biso nyonso ya yambo nalingi nabenga les artistes comédiens nyonso na kimia les artistes comédiens ntango nyonso tokoyelaka makambo surtout ya pasi baartiste comédien nyonso tozalaka bomoko yango au sein association devise ya NTPC ezalaka l'unité renfort effet vaincre soki bozali moko bokokoma makasi mpe bokolonga baartiste comédien na kimia na bolingo soki tokufeli toyebi atiti tozalaka na yango mais
ya mbala oyo naza na pasi lolenge baartiste comédien bazo se faire manipuler na bandeko na biso ya presse pour basomme moko modique pour un $10, un $20, on vient te prendre le matin sans brosser les dents, parfois on te tend le micro, on peut s'en bruit. Et puis à Memio, na ligne ya lingeli. Ndengeni oyo boy boy, yo bokei. Ozoloba eloko makambo pona ko sopaka ga pétrole likolo maintenant. Est-ce que biso ça la bongo? Mais nini en fait? Ça makambo bandi na 2025 ou comment? C'est la première fois. Surtout pour les tous à l'attitude de Mawaya Kimia, tous à Rabomoko, mais c'est quoi en fait? Artiste comédien qui s'attaque à l'autre, ça et l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? Les artistes comédiens tous aliens. Sauf que mon de quoi presse, mon gars, ça a caméra. Et quand fin l'artiste comédien, l'accent à la place n'est pas à Tikabiso. Tout ici, ça valait à Biso Moko. Sauf que mon de quoi presse à Zaliawa. Et que Yazwa Moussala, artiste comédien Nyonso. Afin de voir au mari, oh, j'aime, Moutou Nyonso. Yem Sangato place les artistes à Tikabiso. Quelqu'un abîme la caméra, donc elle a allumé la caméra pour inciter un artiste. Et puis il y a un artiste, tout le monde a un mot. Mais demain on va t'inciter. Et ça juste une parenthèse. C'est parce qu'on a un secrétaire, il y a des mots secrets. Le jour où tu reprimes Samagamsousou, il y aura des larmes. Paix à son âme, Sousi Banque. J'ai parlé avec elle dans la fondation Maman Denise. Tu n'allais pas au bord d'un taxi, il m'a dit beaucoup de choses. J'ai parlé avec Diana. Là, il y a mon que Maman Chapo. Elle m'a dit beaucoup de choses. Le là, mon amour bazate. Et Zaka Moussoua, qui n'a pas si na mutema. Kobeta maboko te hein. Liwa ya ngai na yo twemte ndenge ozali. Ya yo ndenge nini? Ya ngai ozali ndenge nini? Parfois quand je voyais les gens na matanga, ezokufulanga na mutema. Le métier noble qu'on appelait le métier du théâtre, peut-être envie même de déposer. Nous avons des licences, mais aussi que nous avons des théâtre noble. Les lois avant tout banda. Nous avons une chroniqueuse. Nous avons chroniqueuse a attaqué. Ici avant la réunion. Babano Swana. Baboumi Balia. Nous avons si la caméra va filmer. Pour nous avoir artiste comme nous avons Baswani la réunion. Papa Nico Swana, à monter la monnaie. Tu as dit que nous avons dit que votre place n'est pas ici. Descendez aller là-bas, n'a pas là-bas pour soi, nous n'avons pas ce père de Nabiso. On a ni l'indéco. Nous avons un artiste comédien. Ozo Tuka. On a dit pas c'est quand on a moutema. Azo bomba. L'obéro cédé. Ake yo gagné ni oyepe na matanga tous à la bombe qu'on a bolingo ndeko ils ont même abiso nulle part. Il y a la place pour tout le monde. Yo ozana ça la place yo ozana vous opposez bandeko na bandeko les artistes on a intérêt des flatteurs et les chroniqueurs et les artistes comme des flatteurs pas flatteur. On s'en flatteur, on va t'en casting. On s'en flatteur, pas flatteur.
alors que bonjour que ça va ninga biso pasi autant on a son alors on a été point ni alors quoi ça bino je n'ai pas fait exercice ça nabi l'homme ko do kuta comme na question réponse on a est-ce que bi kamba ko na te bon fait ça ensemble comme combo to yeba utilité passe voilà ça ka parenthèse parce que passe c'est dans la mutema passe c'est dans la mutema. Comme on avait dit au début, Matanga Yandonabso Richard Moko. J'ai lu sur internet et comme Balingi Baoma Mibasalate. Oh Balingi Banani, chers fans, chers artistes, faux et archi-faux. Ma comédien Bazabo Moko, Bokabola Bangote. Comédien, chroniqueur a eu au micro. Aïe non matière yemo dans le baboye mais on peut boye été sur les Christina ils ont tourné na makama matanga on a sapé on a Richard bon le Richard battu au micro le baba Eve Richard à Salaki le Richard en bien le Richard ya malamu yo yemba mon ali comme polémique Richard so Salaki a otala azolela azolela na mifani na tel mokolo ngapi na kotia motu na se bandeko nango baondoloba makambo boye na tv naleli envie même de déposer aller même à la menuiserie ndeko tozotoyeli réunion boyebi nde tosalaka ya yambo ndeko na biso abelaki kobela elakisi ke eloko omona nzoto marché te mais officiellement eloko biso toyebi ndeko Richard auprès ya famille na ye bayebisi biso il y a eu une crise, il y a tension. Richard était seul dans la maison asalaki crise à tension moto akosecours ye pas azalaki te parce que son téléphone akangaki téléphone na ye moninga na ye moko ya mwasi azobenga ye azozwa ye te pendant 2 jours ase décide aya kotala ye na ndako akomi na ndako bando wabi abimaki ya solo nazobenga nazozwa ye te abalukaki soki na nsima me ayoki bien te parce que ce moto asali même sous crise amisali peut-être basalité ayoki sola bien te bakokuka babimisi agonisant sans le rapport de la famille bamemi ye na dispensaire apembeni balobi eza mosala na biso te eza ka na biso te bamemi ye na sana esika wapi bazwi ye balobi munganga meki ameki esimbaki te atiki biso et la famille bazwaki nzoto na ye bakotisi yango na morgue avant biso baninga na ya mosala tokoma ntango tokomi tomoni na etat bandeko ya morgue bapesi bakonseye biso to ambome yango kaka ngonga wana nde baartiste comédien tosalaki na bokasi baambome kasi na masolo nde tonaki kobonela bato libembi nyonso ezokwana bato bazozwango baokenda ngo bamoka mosusu tomonaki kotika wana toboyi ke tokwelela kamo ya artiste tokwelelaki nzoto esalaki kokola kobeba pamba te artiste ata atiki biso tolela ye na lokumu nde tozwaki décision avec l'autorisation ya famille ya kodeplace corps komema na cinquantenaire kaka mokolo oyo atikaki biso mais le 6 wana jeudi na ngoko toloba depuis na butu ya le 6 nzoto ya ndeko na biso eza na morgue ya cinquantenaire kasi ebemba te eza kitoko ndenge nini sukasuka po tosala nini tokunda bato bazalaka na baartiste komane bayebi mingi tosangana kaka te soki matanga ezali ya quelques semaines tosanganaki ebele ezalaki na paroisse
Joseph ezalaki mpona biso baartiste et comédien kolakisa soutien na biso na bafardc na biso et puis koremercier la première dame mpona assurance na ye tosanganaka mpona baatelier de formation tosanganaka soki tozana bajournée internationale na biso baactivité barenforcement ya bacapacité tosanganaka mingi bandeko ya presse bayaka mingi soki tozala matanga nde bango bayaka nde bato mosusu bamonaka tosanganaka kaka soki tokufeli non tosanganaka kaka soki tokufeli te mais lokwa toza na société liwa ezalaka soki tokufeli tokokanga maboko te il faut tosorganiser parce que c'est parmi bagroupe bacorporation baartiste eza bien organisé eza ya baartiste comédien malgré bakelke mouton noir na bandeko ya bainternet balinga bazo bavi na bango nde baopozaka bandeko na bandeko pour leur gain e bandeko mpe bazoyeba te ke bazozala manipule yango ntina awa tosangani awa moko na moko apesaka makanisi me kasi nde toyebi biso moko na ndenge mpe famille alobaki na ndenge mameli ndeko na hôpital toyebi te estce amikufelaki na ndako amso alalaki jour moko boye kaka sans vie po tobebisa nzoto ya ndeko te fo tosala na lombango tokunda ndeko famille apesaki biso lettre mwa autorisation bandimaki bambome makambo nyonso oyo eza document tozwaki na cinquantenaire ezalaka na bakelke prix makambo nyonso ndenge boyebi biso d'abord ezalaka autofinancement tolelaka te ne gauche à droite biso moko Dino atie 1 Omar atie 1 Jelem atie 1 Jolie atie 1 leader amisi ngai mpo nazala na poto nazokotisa mbongo na YouTube natie 2 parce qu'il fait entrer l'argent na YouTube atie 2 étoile mpe abinga na kotia boye moli alobi na kotia boye c'est ça la force na biso l'unité na biso coquette akotia la moitié donc c'est comme ça ndenge biso tosalaka makambo na biso donc ya yambo vous acceptez que to lancer d'abord collecte po esengi tozala na mbo po penser na makambo nyonso il faut tozala na mosolo ekosunga biso tosala makambo ndeko na biso malamu tosalaka groupe ya whatsapp oyo deja ezalaki deja lancé mais ndeko oyo bakozala censé ya korécolte mosolo ezanga te na nsimba loko eza masumu en point moko kati na biso tour oyo par exemple tour oyo loko ezalaka ebele bon activité tosalaki na Saint Joseph moto azalaki chargé ya finance ezalaki chargé ya finance nyonso elekaki wana c'était lui na suka alobi na bombongo na moko ekoti donc ezalaka eloko opesa motema nyonso mais tour oyo tomoni moto azala oyo akozala chargé ya korécolte moko oyo totya numéro na ye tozotinda epa na ye ezala GLM qui sera tosalaka toujours ka ye GLM oa bofandi boye même na coquette GLM esengaka mwa ebiki obebisa ta na o mingi me mwa nini ondima sacrifice wana GLM topesa numéro na yo topesa numéro ya coquette bino nde bozala chargé ya makambo etali matanga ya ndeko na biso eloko ezosangisa biso na mokoko ezaka eloko moko kombo nga nazoporte kombo oyo azoporte oyo artiste comédien mokoko mpe artiste eza eloko mosusu te
Donc, ils sont nyonso, artistes et comédiens. Président, venez prendre place. Donc, ils sont nyonso, artistes et comédiens. Et là, on se soutient. Qui ne a pas ça lié na wana. Et ça matanga na biso nyonso. Na biso nyonso. Donc, biso nyonso peut tocha le koko na pas poto kunda de na biso. Lorsque tu as tout auto tika biso. Nous avons biso nyonso. Lorsque sommes biso nyonso. Donc là, il y a un chiffre qui est rebellé pour affinité. Mais il y a biso nyonso. Il y a pico, Alice Wabek, mais biso nyonso. Idem, Namatanga, il y a un biso. Que les gens ne nous divisent pas. Tu vas diviser bisoté. Surtout là-bas, Ngonga, oh, il y a pas si. Moi, elle est comme une. C'est pas le biso qui va matin. Oh, il y a papa Serge Ayate. C'est la famille de Moukoko, Bazali, une famille Moukoko comme on a. Bangone bakolo mutu, bakolo matanga, bakolo bembe ya mwana. Biso toza na sima na bango. C'est pas le but, boy mwana biso akokunda bana mboka, akena mboka. C'est pas le but, matanga mwana biso ne to moni boye. Tokutana na ngoto. Toto même na 50e na réunion ya famille responsable famille bi bon. Ngai mwana na ngai akunda makuna te nazo mema ina kikole puis na kolela ina kaka libanda wana Saint Joseph. Biso na idée que na 50e na grandeur ya mwana na ye alobi. Mais yebisi biso na pesa exemple na ngambo. Alobi moi mon prénom c'est Guilain. Comment tu as tes lettres sans oxygène comme Mamadou. Libota na pas de lobby. Biso Guilain na biso. Tomoli na mwakoki na biso. Tokomemaye tozanaika na Saint Joseph. Si matoko chae na Kinkole. Wana Guilain na biso. Soki bino bomoni oxygène na bino. Donc on a différence à pia bakabolia. Comme il y a végétarien artiste na moi na bango. So bino bomoni oxygène na bino pour ça il makamwana bino mo besoin charge. Mais biso ko pesi no autorisation. So ibe ba boy to na droite. To respecter banso et que na mboka et que na mboka. Anes age bonne ba musulman que na Arabie Saoudite EKI. To za lo lo baté. On a tenu na obo. EKI to ku frère de comme de moi musulman. Bino bone la ba mo te ba mo kanga lelo. Ba kende ba buka ba lo ga souci. Mamadou le so Mamadou EKI, ba bin Mamadou na le toko. Bo discuter te. Religieux sengi bongo. So ba EKI. Donc to respecter moi makambola. Famille no bitenge famille sengi mbongo. So biso to so organisaka eza pona moninga na biso to la sape ke to kundiye et la tete ke libote ezali mbongo kuna mwana bango. Donc artiste et comédien longola na mutu na yo ke bembe oyo eza kaka ya présent makala na misenga mise. Et puis ne te fais pas manipuler. Ne te fais pas manipuler. Depuis quand biso artiste a compris tout le bas, et ça, bah, bah, yate. Bah, tu as dit quoi, fondation, bah, yate. Bah, tu as regardé la suite, bah, yawa, bah, gozoka. Depuis quand tout ça, là? Et puis, tout ça, la maté. Nanya yawa, a vous avez réunion, association des bengs ici, bah, du Nyon. Tout ça qui n'a. Nambako 50 biso nyonso bozo mona na ba oga o na yo ba sona ina tuna ba solo te mais na matin mona ba simba tout c'est comme ça na présent makala zaki peto to po non to pote na biso ya wana
mais makambo ato union sacrée tozala boye c'est ça na makambo na biso ezala esengo ezala tosanganaka tosala ndenge nini bakulutu baza lelo loyi bakozala te bato bakotika eza bino biso tomona na bagene biso tozala lobi donc biso toza lelo bagene so tobalili ya kopanzana kokawa dans lobby avenir ya corporation ekozala mabe mingi mpo bapapa oyo bakozala te baprésident lombe un moment bakozala te bapapa masumu bapapa ngalupa bakozala te biso mpe tokoma toleki mais broni kasi bino boyo remplace te boyo remplace kaka na kokabwana boye so deya moto ayebi yo broni olekaka na tv ofingaka nani omoni ke so bato esika batutu bazomona donc c'est pour t'encourager que tout au fait okitaté c'est ce que je dis parce que ndenge lobe mambadi c'est comme si olingi okitisa mwa mouvement oyebi quand il fait ça continue aka bongo yo aussi va commencer à te bénir bongo mais tu mets ça souvent reste dans ce montant là ne descends pas c'est pas une obligation mais un encouragement donc voilà mais tolandi biso moko todécide mpona montant yango wana ndeko gelem bamosu gelem telema bamona oko bamosu baka gelem gelem pusana wa te baartiste bomoni ndeko gelem ye coquette telema bamona madame coquette coquette madame nani oyeyo na mama jelem ngongo eza moke kobanda lelo ozwi otindi epai ya mama jelem nazopesa numero na ye ezala mpe na bafanatike mosusu mpe nataka na groupe mais bafanatike mosusu oyo bazalaka mpe alingi acontacte biso ye mpe alingi participe tolobaka te toye kosenga te mais asalaki mosala ya public asepelisaki bato yo mpe etouche yo oza na Canada oza na Ethiopie oza na Kinshasa na Matadi olingi mpe nga mpe natya part na nga nasepela na Richard okoki mpe kocontacte biso te bon bato oyo bafanatike tokutya na groupe bandeko bon bokoki contacte biso na 089 bon plus 243 89 72 48 178 plus 243 89 72 48 178 okoki kocontacte biso rapport na yo ekokoma mosa ya groupe ya baartiste wana ekozala malamu mingi mpo na place avant famille décidé osepeli ezalaka na cinquantenaire ok mpo na date papa serge apesaki tozela mpe famille aloba nanu sima toyeba biso moko totie suka contribution efungwami lelo dimanche ekozala mpe clôturé dimanche voilà cette famille a décidé mercredi natali nde mpo na ye na cope moko vendredi bon on n'a pas de choix bon c'est comme ça les artistes comédiens là où bazali na pasi branli vas-y oza maloba. Merci. Tellement à pour faciliter l'intérêt Bon, merci beaucoup pour la parole. Nous, étant que les anciens, il y a une nouvelle vague, Oyo Chief Richard à coacher Bisso, et pas la Bisso, Chief Richard à sa coach. La sagesse, Oyo Yamusala, Chief Richard a fait ça Bisso,
Étant que ancien, il y a une nouvelle vague, il y a Mama Via, on a qui to senga, to proposé, pour la créative Richard, et ça n'a maboko ya, ancien, il y a une nouvelle vague. Merci. C'est bon? Ouais, à part cotisation, à part ma cotisation individuelle, nous avons cotisé, mais pour la créative Richard, en tout cas, les anciens des nouvelles vagues, on va besoin de charge là. Merci. Merci. Aujourd'hui, de Cobranli, protocole. Toi, chaise, tu es maman Marie-Hélène Noana, la présidente de la maman. Bon, tu l'as dit, il y a un déco, mais en tout cas, tu as dit qu'on a affirmé en noté. Là, tu as fait certaines contributions d'espèces. Pour le cas de nous, tu as dit que tu as répondu à un côté. Tokutana chaque mabota ba bikolo za na ba coutume ya bango kaka na baka ba artiste oyo ba famille mususu balobaka na ndenge na bango ya coutume kolata ya mwana bango bango ba osani nini bango balatisaka na ba coutume mususu bango monde fo balatisa mwana bango tokutana nango ebele yango mboli makambo ya kolata na bilamba tozala mayele eza lokola ntango likanisi na opesi eza mabe te soki osenga autorisation ya famille oyoka mpe bango tosola na bango d'abord se base na espèce soki famille apesi autorisation tosoli na bango bien ya lokola ka ya président poudre akufaki on a parlé avec la famille bapermetaki biso bana na ye oyo balekaka kuna basorganizaki hommage akei koluka veste aponi ya qualité po na valeur ya mutu wana siko pe ta présent pour yo mo ba numéro ko somela e on a marché 2 jours pour trouver numéro na ya qualité parce qu'on était dans l'organisation fallait pas ben nganga pour 2 jours le loba te va ajouter lobby parce qu'il fallait pas la taille na ye ari na mbongo na bika oh taille ni parce que la taille oh ya ye pour famille peut autorisation yango au mari ba la somba donc il faut d'abord on tsango na na programme te il faut to so na famille koloba na be ko na ba pe to éviter eto pona ndeko na biso piko ndeko piko akufaki eto no solo la libote lobi te pona o etali mwana biso mutu muso akosala ngo te na biso ekona biso moko foto latisa mwana biso bango balati mwana latisa mwana bino nyoko sombi yango nde bayekila soki banini banini boye c'était comme ça c'est une famille chrétienne au moins barespecte mpe mwa bakutime na nini ya famille donc tozianga tosona famille le reste on verra ça après voilà dans l'ensemble je ne sais pas soki ndeko mosu akaa na liloba awa lié na organisation na oyo etali matanga ya ndeko na biso Richard Mokoko soki maloba ezali te voilà yango tolobi boye nde ezosalama wapi nalobaki on ebandeli famille bazosangana lelo na pokwa bazosangana lelo nde bakokommunike biso lieu officiel ya deuil esika deuil ezosalama ou bien na otika moi bopermettre nga moi 2 minutes nabenga lisusu libota basiste ya réunion ou bien nous allons communiquer na groupe WhatsApp pour ezala malamu voilà mwa moke oyo toyai kocommunike lelo tosolola bao bazalaki awa allez sensibiliser les amis na bagroupe toyeba ke ekosalama na lombangu toyeba kotinda bacontribution na biso na lombangu epai ya bandeko oyo toponi po basokipe
na yango parce que temps eza mwa lombango toyebi mwa état ya nzoto ya ndeko nazosala yango vraiment na lombango. Une fois de plus, j'appelle les artistes et comédiens en attendant de la décision, il y a famille. Ils sont tous à la idée. Sur une famille qui a accordé la responsabilité, nous sommes beaucoup dans les go, tous à la idée. Tous à cercueil, il y a montant ni. Tu as espace il y a 50 mètres au Futaka, combien? Et puis tu sais que la famille, pas mes mamans nous l'a été parce que par jour, c'est ça, $40. Vous comprenez déjà ce truc là. Au délai à 10 jours, évidemment. Au délai à 10 jours, déjà c'est comme une bonne mêlée. Donc, on est tout ça, surtout quand il faut que le café, je vais te recouper dans la toile, les manions sont là. Ok? Surtout au China, bambou. Tu veux dire que le bambou, et ça l'a autant. La nini, c'est à quel tour soit boué, nani azawana, kosuma biso, chabanya zana, à ce qu'il y a ma pignon sur Azanamo. Tu veux déjà que ce truc, c'est le robot. Na mboko tobe les na photos au moins na $5,000 na maboko ou 10,000. Donc déjà pour nous kunda mtu déjà qui comme déjà dans les 10,000. Vous comprenez? Donc c'est OK caraboué. Pour te coup dans son boni pour la soni photo avec la chose. OK, ça va kanisi. Bandeko, on a lié en attendant tous les libos parce que to dépend pas libota, to tuna libota. Libota bino pour charge nini. Libota bagoloba biso tokozwa charge ya kolatisa ye cercueil bino bandeko boluka bokona biloko nyonso wana etikali bino ozomona nga tozwa charge libota ndenge bakoloba nsima biso te bandenge osala mais biso mo awa soki babi lelo cimetière entre nécropole 1 na nécropole de l'éternité esika tokunda ya Koko, tokunda Diana. C'est le bambou, c'est le moine de l'éternité. C'est le bambou. Na na c'est le bambou. C'est le bambou, hein. Oh, c'est le bambou, avec ma 2000. C'est le bambou, 1990. Et bien, il y a 2000. 1990, donc 2000. Un c'est 3590 comme ça. Le boulot à Souka. Il y a une bande. Donc, on a fait sa vidéo. Et ça va quitter. Et ça, à ta papier, mouchard, et ça, espace là, il n'y a pas ma boue. Parce qu'il y a 500, là, il y a 700, là, il y a 1000. Et il faut dépendre de ce qu'on a ma coquille, la biseau. Vous comprenez, hein? Donc, on dit, oh, moi, je pour parce que, et là, on a pour ma coquille, pour montrer que c'est un biseau vraiment, tu as ma coquille. Bande quoi, presque, pour déranger la biseau en nyonso. Tu veux pas rabino boy, na kaya cotisation. Ne comme moi, à Tcharatou, on a perdu son âme. Junior. À chaque contribution, ça me revient. Père son âme. Mais n'a pas tout non mon âme. Non, on a mon âme. On continue quand même dans l'information. Donc, tu retiens c'est le bambou. Tu retiens le cercueil. Ils avaient importé dans le local. Donc, nous sommes là et au dépend de Kaka. Ceux qui déjà comme importé, pas moins de 1000. Importé combien, papa? Importé 2000. 2500. Local, il y a qualité bien. 1000. Aux Hollandais déjà. Donc, c'est là pour montrer que ça demande de l'argent. Donc, s'il faut acheter les bambous, il y a les bossos 2000. Où il y a les bandits 2000. S'il faut cercueil, toi, tu es là dans les 1000, il y a 500 000. Pas dans les 3000. Sur ton espace, il y a 4 soit il y a 700. Donc, tu vas dire photos à 4000. Déjà, à partir de là, tu vois, les tout fonctionner. Avant tout, il y a des décisions à famille. Déjà, il faut dans les 4000 mots. 5000.
Voilà. On a bis. Et puis, être au Kenyaga, ce que j'aime chez les artistes, et au bain de consolation. Tout d'abord, na sepai na matanga, bain de consolation, les artistes habitent, bon, on a bain de consolation, tout comme c'est un mot, tout peut s'en pana. Ça, c'est les artistes comédiens. Différents des autres là. Voilà, Namo Mukeo, Tewe Koloba, Yango Wana. Comme on a Koputana, le col a les Zali, les réunions père famille. Topé Satan, les lots mardi, les lots du dimanche. Toputana quand, Topopose Toputana quand. Les mardis, ça peut venir. Entre mercredi ou jeudi, ça vous a journée. Pardon? Mercredi, hein? Ok. Donc, mercredi, tu as les sous awa. Mercredi, tu as awa. Nangonganini. 16h, ça va? Ça va, c'est 17h, bon, il y a 18h. 19h. Donc, mercredi 16h. Si tu as 17h de démarrer. Tu as 17h de démarrer, tu vas avoir. Il y a qui avant. Nous sommes comment qui avant. Mais au Moni, il y a commis. Merci to komi na suka kese fongwami to la kisabolingo na biso la prière suka maman Marielle na okamba biso mais to la kisabolingo na biso na ndeko na biso Richard ya mibale bandeko tozala bomoko